lenge sengeli biso awa tobeti kaka mbonda na kimba seke bakangi kuluna moko akenda sango kombo na ye maseke bolanda reportage oyo. Likambo insécurité la ville province de Kinshasa tolobi toza ko continuer ko bapo elekindelo mais ba policier ya commune Kimbase que surtout mingi na point chaud visa ezali côté ya Mansanga baza ko sala musala kitoko commandant Alpha ozali motema major visa awala Mansanga aza ko sembola musala kaka ndenge moko général Kasongo aza kolinga al kagina mokolelo kuluna oyo balukaka babomba bato ya ndenge na ndenge comme on a liseke parce que azali général ya bakuluna mingi côté oyo ya Kimbaseke balalelaki ekuse po kimoyibi na elekindelo même satana akoma kobaye ye pe akangi ye na bokasi ya elongo ya ye na bapolisier na ye pe kuluna ye boko alobi ke aza ndeko ya mwasi oyo akopelaka na magistrat po magistrat babimisaka yango esalaka ke akendaka ne kolumela la prison te boka nde kuluna ye moko alobi o deuxième fois quand tenatika da tozwa telefone mo boyo papa baya baluba toya tozongisa ngumelo ezangaka biso monde toya tosenga papa pardon te musala onga sala ezaka koyibaraka koyiba kitoko te ba magistrat c'est comme si boza ko sunga chef de l'état tel na likambo oyo état de droit boza be ko sunga population tel na likambo oyo état de sécurité po bata modèle boye kutu commandant Alpha Lobi malamu ko vivre na fulu ke ko vivre na bata modèle boye po bango nde bazali ko bema insécurité na modèle moko liboma et surtout le ko la décembre boye et kozala somo po ba ko sa population mal à l'aise de façon mabe tala kulu nango oyo moyibi makasi ma abimaka na po ndeko na ya mwasi ayeba ne ba magistrat ndenge awa commandant Alpha azuye a continuer sur ba boka no magistrat boya bani boko sala po kulula oyo akoma musika mais liboso ya caméra na biso ye moko pe commandant Alpha alobi boye opona ko yebisa même population nanga ya Kimbatseke de pa ya tracteur na o nini oh mboka se so la ndi MNR oh so mona oyo muto est criminel bandi ya bandi o bazo benga liseke yeyo liseke akangama ako yemo ko loba yango ngana ko poser ba question ko loba yango soki muto salaka e ampui armée elingi amputé soko lingi ampui bako salisa yo monsieur liseke awuti ko yiba na téléphone moko awuta e prison akoma ekuti même ata prison te tant bakangami akomi na siat et pas major visa pa sali musala na ye azuye akena ye pa ya colonel na district na biso et pas ya colonel Kangambila Dieudonné colonel pe Kangambila asali musala na ye ba plena ko bazalaki basukumi ye ake parquet comme soi-disant azalaka na mwana mwasi moko comme yalingane ba konzi ya mboka oyo o ba soutenaka ye na babiloko ya yibaka akoyebisa bino ye akotangela bino pe meme kombo na ye afana na Kingabwa na tuni ye est-ce que mwana mwasi wana aza magistrat non aza avocat non aza nani alobi abige ye aza na relation mwana mwasi wana aza na relation na ye longonya tokopesa na commandant Alpha pena la police na mobimba parce que bozali ko sala musala au population azali ko zela pa la bino bozala kaka musala boye bolemba te parce que boza ko servir l'état na se a drapeau ya boye esali ki toko po bande ko na ba miso kuluna ba kimi pe ba komona na lisusu te ba yebi ke yo moko zale sika wana continuez pour major visa à se pelaper général Kasongo azwa longonya na papa ya ba policier malonga oyo boza ko sa musala ya boye